Allô? Allô, maman nanga 5 sur 5. Merci beaucoup, papa Zambona. Bon, na ça na minga kolobate o il fallait qu'il na basaka ka yango wana. Je pense que les vraiment la tradition puis na ba mabe mingi za kosalema ezali na makambo nyonso tu ya mokili mabe ezalaka malamu pe ezalaka. Je pense que ce qu'il faut pas tout diaboliser tradition donc on a lingala bokoko to comme la même na bateau baso denga ba pasteur baza ko sambela baso ya pe na ba mabe nango donc ya mona lobaki que et loko ko za nango normal mais ma ezali des façons ya ko salela ndem baso ko ta mabe ndesko na kati ya mona plus exemple et ko ko za même na makambo d'église. Combien de ces pasteurs ont été que bakangi bango pe na ba makambo ya mabe o ezali plus scandale mais parce que ça pasteur donc ma belle s'allie partout même donc ezali na institution surtout mutakoki kozala eloko moko ya bolamu mais tokokuta ali na bababe bondoki ezalaka na kati ya tradition te bondoki mpe bakangi yango même na baeglise bondoki mpe bakangi yango même na bapolitique oyo toyebi ke ya mosusu bahomme politique ebele bakomi mingi na bakisi il faut simba kisi fo alekisa motu boye mpo ye azwa place moto azali cadre azoko avancé mais babomi ye po moko il faut remplacer la poste wana ainsi de suite donc mabe ezali partout mais quant à la tradition ngana ko remettre kaka na point wana et tradition soki ekomi kokotisa nde mabe na kati esika wana nde ekomaka mabe de la même manière makambo d'église soki eza kokotisa mabe na kati ya wana nde ekomaka susu nde mabe makasi parce que eloko wana nde eza koboma mokili mabe ezali partout yo moto oza kokangola moninga kanda yo oza kotia la poison tout le monde peut faire l'empoisonnement combien de ces serviteurs de Dieu toyoka même na bakini kuna bakoma mpe kotia na bapoison mais alati soutane alati mpe pombe alati mpe cravate au serviteur de Dieu donc ndenge moko mpe bokokoyeba mpe na babokoko ke bapratique mosusu ezali nango normal mais bakotisi mpe mabe na kati je pense que donc mabe ekozala na kati na tradition lorsque bazokoannule liloba na nzambe au profit ya tradition donc c'est-à-dire que balobi que non tolongola biloko nyonso tozongela kaka tradition c'est là nde wana ekomaka mabe makasi mais mabe oyo toza koboma lekoteli biso même na kati na mboka diaspora même na kati na lutte oyo toza kobenga oyo résistant oyo bakombata bamabe ekoti na kati oyo ke esengeli na moto ayeba pourquoi aza kobunda mpo na mboka na ye si c'est pour sauver la patrie alors jamais okoki kosauver mboka sans que olinga bandeko na yo bacongolais autrement cessons d'exister cessons d'être une nation alors mboka bateka ekozala ndenge mosusu donc soki bongo na moto abongisa kaka parce que ngai nakoki kodiaboliser côté moko te tout en sachant que même na baeglise mpe bozombeli ya suka oyo bino moko mpenza soki kutu papa nde nalobaka ngo motu nayokaka ye na bédition mosusu awa naza kolanda mpo nazomiyeba esika wapi ye akomi koloba donc wana tokokritikane tout le monde sans exception alors autant mieux tout changer yango ngai nabengaka yango la conscience soki bomoto na yo na subconscience na yo elamuka oyeba ke na kosambela ozosambela est-ce que réellement ozosambela ya solo soki vraiment bonzambe eza kati na yo mpo na nini okoyina ndeko na yo soki vraiment bonzambe eza kati na yo mpo na nini okoyina moninga na yo pasteur pourquoi kocombattre ministère na ye est-ce que ozokosala mpo na nzambe to mpo na yo alors eloko wana mpe okokuta mozombeli na kati ya bokoko mpe tradition eza na bamakambo oyo ngai na yoko natangi na document sur la tradition namona biloko ebele eza bien ezalaki mode de vie mode de vie oyo bazalaki kovivre mais eye kokotisa mabe na lere moto ayende na makambo oyo mpenza ya mabe makambo oyo susu ye moko alobi bon awa balobaki ke nani akobala motu te ndoko ifo azwa mwana kasi ou bien nini pendant que parole ya nzambe eye lokola mbeli kolobaki bokoki kosala inceste te alors voilà tradition il faut akeba na likambo wana ntango nzambe ayekobeta sete sur l'inceste aleka koappuye eloko wana te mpona kolobake bokoko kosengi mpe ndenge wana nde eza kosenga bango bamizunga na kati na bonzambe mpo dikomandume esi eyaki alors bokoko etala mpe babiloko mosusu baza koaplike mais tradition ezali mpenza mabe te na kosukisa wana ezali mpenza mabe te na sens ya définition nango na sens ya définition nango balobi ke tradition oyo towana lingala bokoko elobi transmission ya doctrine religieuse ou morale de légendes des coutumes par la parole ou par l'exemple ce qui est transmis donc manière d'agir ou de penser transmise de génération en génération je pense que wana ezali bokoko ndenge balobaka
ndenge basengaki kovivre na bango mais sikoyo soki bakotisi nde bondoki alors condamnons la sorcellerie dans la tradition soki balingi bakondamne lisusu basali na nzambe alors condamnons la cupidité la sorcellerie la magie dans le serviteur de Dieu soki il faut condamner bamabali eza kokufa condamnons l'impudicité l'adultère et tout ça na kati na bamabali condamnons jalousie et tout ça donc lisumu na lisumu eza na kombo nango ezali ekozwa tout bato nyonso tout ekozala moto na moto azonga na kati na kikonzambe na conscience pour la kosala bolamu ekozala pe bien mais la tradition n'annulez pas la parole de Dieu espérer ya appuyer pe la parole de Dieu et la tradition de faire soki ezala na mabe te et forçons vers de l'avant pour la bolamu ya biso nyonso tout merci merci sir nangai yango to kolingaka ba opinion ya mutu nyonso e ya awa comme ça mutu na mutu azwi section na ye oya comprendre na banza awa totikana na muta mfumu toko kaka mutako yeko loba lokola azalite sauf soka azali akoyiko loba mais soka azalite na banza ngai na koyiko tirer conclusion moko awa ete gouvernement na biso précisément na ministère ya santé publique na section ya hygiène et publique na section ya art de guérison qui est ezako coller bukoko na biso et monani ete erreur eza makasi wana aussi longtemps que gouvernement congolais eza incapable ya contrôler ba laboratoire ya bukokori ya banganga ya tradition na biso ya culture na biso tika ba section nyonso ba division oyo eza nano suspendi totalement donc art de guérison na Congo eza d'abord na révision totale basala mibeko sika bafongola ba laboratoire sika soko biko guéri ba balade buka buka le cas d'abord na campus ou bien na laboratoire moko ba wiko sala po ya ko pesa biso formule wana o traiter la kabato ezala analyser soki qualifié to rendre formule wana scientifique mais soki ba batika biso kaka tradition na biso culture na biso bokoko na biso continue ko traiter bato selon bokoko na biso de place émission na ezula ki titre ete ba congolais liwa e comme eloko ya pamba parce que bana bazoke ne kozwa traitement na ba kwasherko me bazozonga na ba malade ya mbazu bato bazoke ne kozwa maladi tel bazoko zonga na mbazu zalaki na yote bato bazana poto to moni ko ba malade eza na Congo esili ko koma tina Europe likolo ba laboratoire oyo eza na makambo koko donc je condamne sévèrement bukoko nyonso na date ya lelo yo nazali kolobela tradition te mais nazali kolobela quelle action bukoko esili kozwa bakoli ya bakargo ya bapoison ekomi ya trop mwana ya diaspora ko yamba lisusu koli oyo yo okangi na yo te oza mwana mwasi biloko na yo tika ezala na yebi kute je n'ai même pas un conseil à te donner parce que maman na yo aoyi kotina biloko contre mobali na yo donc na yebi sute quoi dire kota ba bokilo keba bokilo signifie yo mobali ozana ba bokilo na yo yo pe mwasi na ba bokilo na yo donc totalement tika o continue koliaka lipa na yo na fromage na yo kondima lisusu kolie ko uta na Congo te jalousie koti ya trop na niveau na biso ba microbe oyo ba koko na biso te me bato ya mikolo basili ko développer on na ndenge moko ya salite muteza ko sala ete ti na ba poto ba développer ja ba microbe ba ben kombo ya amtrak alors ba microbe ya ba amtrak eza ko sala ete ba mindele bazana yango ba soviétique bazana yango ba américain bazana yango ba microbe yango ba développer yango po ba ko sala nini jour guerre ko sala entre États-Unis Cuba États-Unis na Union soviétique ba ko yawana et puis ba sengi totiela bango ba poison oyo ba kufa massivement ba mindele pe bazana culture yango ba microbe oyo biloko oyo pe siko epa na biso batu bakomi nango ekomi ya trop ba mindele peut-être na fimwa conscience muke ya ki développement na bango bazela ka bagere ya basalela yango mais ya biso bagere yango se bandaki nango déjà entre biso na biso tokomi ko développer microbe oyo ko bomana ekomi ya trop donc tika mama oyeba ete otieli mobali na yo poison garantie moko ezali te ke soki akufi mobali asika okozwa akoya ko batelo bana oyo mobali atiki malamu garantie moko ezali te ke ako sauver vie na yo akopesa oyo za ko luka c'est au contraire mobali ona a aida ko bo mobali na yo yepe mutako aider ko kufa pe noki donc l'inverse pe eza possible yo pe mwasi soko lobete yo mobali lobete te mwasi na oyo fa kufa parce que okei ko zo chéri moko boye makangu moko boye mwasi mo aya ko kota na ndako tika mama na bana ko impe mpake ye classe ne yango sute tika na boma ye
ozwi formule koyaka na ba poison ya Afrique parce na poto poison ezali te oza pe na mbongo te oza pe na place okende kosombela yango te soki po okei kuna na ntango oza koloba na ye koluka poison na ye koluka tonga boye na mpona tobola mwasi na minute oteka okangamaki na Afrique avec 100 francs avec 150 francs okoki deja kosomba bamicrobe oyo ya baculture ya mabe oye nango na poto toza na kati ya Kongo oza kolandanga tika na boma mama na bana sava akokufa mais yeba ete mwasi aimbala yako ya okolia ye pe kaka lisusu parce que après une semaine ogute na yo ye obaye na yo pe ye kutu makama mama na bana kala aza koswane bana no kitoko suka. Voilà pourquoi na lobete 8 millions ya batu kaka te bakufi oyo toyebi na statistique ya ONU na bandeko comme ça est mais il y a plus de 70 millions ya bakongolais chaque jour baza kokufa na poto baza kokufa na Afrique yo mutu aza na poto ezali kamba soni po kende ko importer ba poison euta na Afrique po tiango na église na yo po matangenge kiongo ba mutu yaka epana nga pesa nga 50 euros 500 euros na ko éliminer ye biloko esiliko kota na za ko lobela mo parce que na zui ba rapport ndenge na ba angle ndenge na ndenge batu ba yebisinga papa Joachim ça la biso émission concernant likambo oyo batu baya ko pesa ba expertise na bango mon tradition je regrette to tika na nu page ya tradition na pembeni toza lisusu batu ba besoin tradition te mais toza na batu oyo ba sili kokoti sa bokoko ya mabele ya bakoko na biso eza na ba poison mabele ya bakoko na biso oyo eza na ba maladie ya bambazu mabele ya bakoko na biso bibembe wana eza na Kinshasa eza na ba buka eza na ba maladie ya mpese yango nde bakomi ko distribuer eza likambo ya soni ke misala oyo na niveau ba Congolais esili kokoba réponse na suka ki conclusion na suka yo Congolais feti nyonso za kokende lia na ndaku na yo mela na yo malamu tango ke na feti ko mela lisusu biloko ya ba Congolais te kolia lisusu biloko ya ba Congolais te jusqu'à ce que Nzambe alakisi biso ete ya solo tozwi gouvernement ya sika oyo koya ko éliminer l'actuel ministre ya santé publique na service d'hygiène qui pesi ordre ya kokanga ba laboratoire nyonso ya bokoko eza ko développer ba poison. Il n'y a rien de bon na kibukoko soki ezalaka eloko malamu ngai ndeko na bino azali koloba na bino boende na sina joindre bukoko mais ntango na analyse bukoko ntango nazali na Afrique na ntango nazali sikoyo buzoberi sur buzoberi oyo na 50 ezalaka te na 1940 ezalaka te na 1920 ezalaka te tokomi na stage ya suka ya pire buzoberi na vi na biso ndeko diana fuluvutu nazali kopesa yo merci mingi pona émission oyo siliko permettre na eleka mema ba mama mise bozalaki na kati na ngai bandeko la conscience bozalaki na kati awa ndeko Odon Pambu le grand dépositaire okomelinga chèque na ngai te merci mais zala mayele po batamba komona ete zana ba chèque ebele keba na yo zala mayele mama igete mokolo ya ba mama yo zaka somo oyeko sokola biso awa na ba bros basala Nzambe nyonso tosili ko échouer ndeko desfe na sili ko pesa yo merci mingi et puis mama na biso sœur na biso nana lukezo mutasili ko accompagner biso na banzembo na ye tika Nzambe apambola ministère na bino Nzambe apambola bino ndeko Davis na zongisi antenne na studio.